oyo pena nde professeur na bango penda ya egi tala no mwasi ye moko avandi alongoli kaleso pembe balata kasa pembe po etiraka bato sikoyo kasa bato fumangani na ye mais boy toyebite mais qu'est-ce qu'il y a Mike mais non au moins les montage non montage ndenge ni nga na yebaka tant batna photo de lier sabaki montage oyo zawadi mobima eza montage te montage eza zawadi yo mobima na alors sous-vêtement ya pembe et puis ayebi nga kotengisa yango po aza spécialiste en matière OK tala nga tengisi yango po ayebi spécialiste en matière liboso nasimate zawadi liboso simate nasimate oh oje so ipoil na sa moni ya oje so ipoil vaseline te nasimate yo bande ko na yo kapna bana na satan yo kazembo wana na yo kayango liboso nasimate pardon mais qu'est-ce qu'on pourrait dire Mike muto ko tana ntoto oyo oju milimo oyo hein leki na ngai oso meme milimo oyo soko moni mwasi nzolo mosombo kwa sango akili communion c'est très dangereux hein oya boy papa ata so ita wala benga prophète mbango na okima na osodene étage eh papa mwana wana babia communément Aimant sexuel. Non, aimant tous les hommes bien. Tous les hommes qui sont bien là. Aux avions. Oh, il y a quelqu'un qui sont qui. On s'en la check rapide. Pour là. Ah d'accord kufa. Papi, c'est du sang. D'accord kufa Mike. On a fait la police ko bimisanga. Pour Marco bande ko botala binomo. Bana nzai banzembo boyo kala ngote. Là pour ko séduire bino ko pembe swabino. Satan na koti yo kanze. Liboso comment tu m'as foutu mbila una pamba keba pardon voilà akupaka vérité voilà moi là qui ngoyo et puis Mike a profité qu'il n'est parce que azali penda molasho l'état o bakata nzoloko dans la vaine na bidon molasho ya l'état oyo bakata nzoloko yo mutu bimisa ki on a plateau olobaki ke zawadi azana zemi olobaki yango awa olobaki zawadi ana zemi oui etambola ibna mokili mobile wana bemina noté oui on était au banatela oui avance oui 3 semaines oui abi zawadi azana zemi nazo informer ngani na formaki yo je te forme lelo oyo ke zawadi azana zemi ya Mike Kalambai lelo na beli les années zawadi azoya zawadi yemo pe a confirmer yango a confirmer ke aza na zemi okoyi kolobani mais à cause de ça, parce que Zawadi. Mais déjà il y a beaucoup de contradictions ali. Basali na sima, basali break na nzela sima. Zeme ekota na nzela analte. Oh, nazo expliquer yo Mike Lukamba. Oso komona. Alors tango ya beti na fumangani ya sima. Soki a éjaculé. Automatiquement ba tetare ba kotambola. Soki ba tambola parce que fumangana muna na fumangana muke ekangama boy chwa ekoti esili sente ye d'abord nzambe te mais borona ye eza et puis azolela mais Mike yo zolela nini soko yoza innocent okolela nini soki naza innocent na koloba nzambe non aza victime te monsieur tango moi c'est autant yo lukamba ata saki 3 fois te ya kosata mbala. Je te dis la vérité, moi, Satan a moto pamba. Attends, ça 3 fois T. Satan et c'est la réalité. Courage ni à Zoloba. Attends, il m'y était pour l'année. Attends, il Marcelo était pour l'année. Attends, il y a pour l'année. Donc, les là, on les a le coup. Et ça y est, le coup. Ça va d'ailleurs porter plainte tout le bas. On le voit qui en haut. Yo, tiens, qui t'aime. Ah, tu n'as bien ça, Zemi. Naiko zo msoke zawadi azokoma awa pala reporter pour Mike plainte ba on sa examen na clinique de Ngaliema ba on sa examen na clinique universitaire mais ba porter plainte de na moment mo mobile boy mona est-ce que ko porter plainte na la base ya nini déjà zawadi plainte na yeza pona ni plainte zawadi na mobile na ye ba se séparer te ba na libala tango eloko ebimi ngala tu signer bolingo na bengi président nini lisusu nazomona de bengaki na bengi ngai ya benga te ngai na bengi parce que toza bato tozobunda valeur moko malgré ba divergence ya moto na moto mais oyo photo ya boye bimi boye ndenge nini Denis c'est père de la famille Denis c'est
azali chef ya confession religieuse malgré makambo azo sala et Denis les sana moi si ba kilo bazali ko bebisaka réputation ya moto moi je n'ai pas aimé ça. Arrêtez de Pierre yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles. Restaurant business class VIP ouais zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour fidèles amis internautes, vous qui aimez cette émission, bienvenue sur nos antennes www.africa Elengi. Je pense que vous êtes en train de suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous aurez droit à suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Et quant à moi,
je vous demanderai tout simplement, n'est-ce pas, de rester scotché en même temps parce que vous aurez pas mal d'informations à travers cette émission. Mesdames et messieurs, aujourd'hui j'ai le réel plaisir encore une fois de recevoir sur ce plateau l'homme dédié au nom des prophètes Ngefa. Oh, les lois eko béni bana na Nzambe na plateau na biso et Africa Elengi TV. Nous allons beaucoup parler, discuter en même temps sur toute actualité où ils sont dominante. Donc on a facteur nyon surtout, on a domaine nyon surtout. Il s'agit bien prophète Ngefa ou tous en avez déjà na plateau na biso à qui je dis déjà bonjour prophète Ngefa. Bonjour Monsieur Lukamba Nzambe ya pambola yo na ndenge na tongo na komi awa malgré l'occupation ezali moi je sais respecter les autres hein. OK. Et là on a malamu yango wana parce que soki nazo ki valeur tina ko ya terre ah oui en tout cas merci pour la considération oui tunanga banda pour na parce que biso la vérité to kotika na vérité bato banda to sambela Nzambe okolo makambo tata to tiki émission maboko na yo na papoli plateau na pamboli pe DG ya kati ya chaîne oyo kolo pesa ye bonya sagesse science intelligence très bien et bana nyonso bazolanda biso mukili mobimba kolo bazala beni ya tongo ya lelo to kamati mikumba ya Congo démocratique na Matthieu 11:28 to pesi na yo parce que yo kolo nde motoko ko bikisa pe ko sunga to tiki ba diaspora maboko na yo bango nde balesa kabiso baboko la kabiso basunga kabiso yo pipambola bango ba kansa bandeko batiki na Congo kolo pesa kimia na mukili oyo tukomi na tentation ya 3e guerre mondiale oyo tozoko ete antichrist azoko lenga la 3e guerre mondiale po ete bana na Nzambe pe ba peuple na kolo basila pe ekozala lancement directement ya nouvelle makambo bango bazobomba na kati ya secret kolo banda na biso pe osokesa na biso na komona tata pe na mwana na molimo santu amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup na prière oyo ya tongo. Mais na CP na prière lelo hein. Na CP non vraiment makasi. Na CP na we koti ba vaseline te koti ba wana vaseline keno pembeni no to tena ba bazali pambo. Poyo bande pambo ba na Nzambe ya pambo bango. OK. Très bien. Tout le banano parce que na yamba ki ote l'air léopard et pour la qui hein. De fait, il y a Léopard Bouyamba qui ont comment parce que Basangisa Banganga, Basangisa Pasteur, il y avait quand même des faux prophètes. Hein, oh, bah, prophétisa qui t'ont gagné 3-0, 2 € parfois, mais fin de compte, poli. Bon. Ndeko journaliste, oya munene amboka oyo, Ngefa akolobaka ka vérité. Très bien. Et là, quand ils ont bomi sabat, tu vas comprendre ngai te nazali na mission Nzambe pesa ngai kaka bosembo. Yango na bosembo na ngai, je ne suis pas béni. Mais nazali béni spirituel, mais physiquement matière ezate. Parce que bato balinga ba imela ozalelo. Mais tant yo komi na bosembo yo Jean 14:6 Jésus le chemin la vie la vérité comme na problème. To leka kinga na yo awa. Otuna ki ngai motuna ya Léopard. Je t'ai répondu 80% échec. Ale kaki na yo bayebaka prophète ya solo olobaki hein bayebaka prophète ya solo soki alobi makambo na ye ekokisama et puis na lobi ya mibale parce que Nzambe mo Nzambe ya précision Nzambe ya précision ya mibale na biso yo journaliste Nzambe ya na sport surtout na balle Nzambe azaka na katite mais na mawana Nzambe na niveau moyenge ni moko akosunga likambo na ebisa ki onde ko Lukamba Matthieu 6:24 Moutako tambola nzela mibale te baza na banganga bana ba fétichere bana marabu bana ba jalelo mais siko lingi Nzambe asalani na yebisa ki biso soto chebi ka wo fimbo mais bango so ba che pan kombo ya Nzambe de komediela yo kasi Nzambe aluso le intérêt na ye oyebi so quand tu vas Congo ezoko mboka moko na malédiction to yebi sika malédiction yo tate. Il faut tout ça la nécessaire la basali Nzambe solo elongwa monsieur awa motoko edingwa sali défi na gouvernement na population à 100 millions d'habitants boko lukanga Léopard ko gagner te toko pola lukambo zalaka to zalaka te oyoka to yoka te défi na kolenga na ba oyo ba féticher parce que
Ah, on a pouvoir, c'est 85% sont des okitis. Ah bon? Hein? Et ça a 15% ba yebi nzambe. Ah bon? Baza majoritaire. Hein? Oso komona ngo, toyebi yango. Ba ko benga idingwe. Idingwe yaka ba pesi mbongo. Idingwe atosba auto ko gagner 2-0. To beta match awa. To sali 1-1. Ça dit quoi? 2-0 idingwe alobaki. Auto gagner na Kinshasa. Bi bango barate penalty. Le quoi barate penalty déjà dit que contact déjà 2-1. Déjà bango ba qualifié. Le quoi ça qui nil awa. Effectivement, un but marqué à l'extérieur contre un double. Bango bagi un avantage, il y a un but de bosso. Surtout que 0-0, bah ça y est, baleki. 1 bah ça y est, baleki. Déjà, tu perds d'acquis. Et donc, on va mettre sous botine. Dans le baki, na yo aw. Tout le monde a botine. Dans le teka botine, oh yo, pas beaucoup na 3-0. Regarde le pays des aventuriers. Oh, il y a un pays où il y a des aventuriers. Le pays est responsable, il faut arrêter Dingo avec ses. Il faut arrêter Dingo. Il faut pas kangayer à ça le défi contre la République. Mobimba devant le président de la République. Bah sombi botino. Bah kay 3-0. Il y a des prophètes tout le monde mo sorti ngaba na otingaba sikoyo to za ko sepela nzambe alobi passe na biso si moi je voyais et je commence à rigoler. Nzambe alobi na biso passe si to gagner 3-0 mais soki bo tikuna ba ko lukanga. Quel mensonge. Monsieur, quel mensonge. Il faut Fachi na pouvoir quoi c'est masala ministère il y a religion to kanga ba prophète na ba pasteur ko tia bango na boloko ndenge ba pays islamique ezali so qui te ça ne va pas ce sont les embrouillés donc to loba elo mo loba que ba pasteur ba faux prophète ba faux pasteur na ba moment wana il faut ba zwara bango obeta bango fimbo bakangi bango kwa sala ki eloko wana baluki hébreu 12:6 na 7 lobby mwana na zoba il faut obeta fimbo na masoko na yi te balba masoko te comme non ba juste fimbo ma fimbo masoko ka babeta fimbo wa na libumu ona nena makila babeta na zolo babeta kuna côté de babeta ye na masoko na ye soki babeti bango biloko ya pampambe ko sala masusu te. Ça, c'est défier la nation congolaise où il y a une souffrance. Et beaucoup de prophètes 3-0, tout cela. Et pouvoir en place. Pourquoi ça, les Camerounais, tu vas poni, un vrai pasteur, 3 ou 4. Moi, je vais travailler les Camerounais. Et ça, 55 verset 6, chercher l'intérieur là où se trouve. Mais si tu as embêté, tu as banganga, conséquence de deux ans. Et tu as la toqué. Et puis, il y a un papa. Na moni biloko baliopa baliaki. Likaya bona kwanga. Likaya bona kwanga. Ngomba ya Kilimanjaro donc ekosa te kwanga. Ekosa kwanga wana kilo béton. Baninga baliaka ba frites, baliaka ba saucisson, baliaka poto riolin, pour supplicité ça. Biso bingotolo. Bingotolo ya ntesa. Hein? Est-ce qu'il s'agit de makaya boyo ya pili papa déjà basika ki awat akoto kimate basika il déjà tolo déjà to le pola qui déjà na le pola qui na pe mana biloko ko pepete ba et puis c'est la honte. Oh là là, c'est la honte Dieu n'aime ça que Kambo ndeko ngai pays riche ba richesse na pe monana tala baninga baye awa matina to zo bango na Transco tala ba bis de luxe oyo bango bayambaki bisoko nasoni comme les pays ou quoi là tu besoin ta province hein il faut dire la vérité parce que tous les riches ya nini ata bis ya pamba ya luxe climatisé exactement tala bis yo ba marocain bayambaki biso hein flou c'est quoi déjà ba jouer congolais donc flou déjà quoi déjà wana na kei wana papa osoko mona to koma kuna to zongi na mawa et malheureusement plusieurs bateaux bakimi na Maroc. Plus de 20 personnes. 20 personnes bakimi Maroc, mais ça rien. Maroc est un mot qui mate. Hein? Maroc est un mot qui mate. Peut-être va comparer Maroc et RDC. Non. Va comparer Maroc et RDC, mais il faut que kuna bakana mo esprit mo raciste. Bakana mo esprit mo ko ya marque wana. Et so yimbi la tunda la sanga document. Exact. On te pas, mais ensuite bakozonga so to esclavage. OK esclave. Yo yebi okende ba koto na yebi yango. Très bien. Biso tambola to yebi yango. Mboka na biso za kitoko. Les dirigeants qui nous dirigent ba bato mitema mabe. Yango to sengete Ézéchiel 36 verset 26 nzambe akota bango na mitema. Hein? Papa na match yo bato bakufi. Awa. Na match yo wana tuninga awa. Une fille pe mosusu akoti na o mosusu soke ba kulu na ba ye ba piller ba venir na butu na kanda wana. Et puis le gouvernement il faut pas ça beaucoup d'attention.
bakoti menace kobotola bachombo biloko na or que biso to betaki te tokopesa nana à rendre population mauvais service to ba ezali ba joueur et puis na entraîneur ya Ekoukou, un entraîneur le plus Ekoukou oto bengi banda mokili banda na mona entraîneur moko ya bosusu boité na ebisaki awa na match ale azo na bakombo bolasi amoni komo nini bale nini okay azo na nini mbokani na moi ça mbokana tireta tirete osomona ba de génie équipe mbokana abetite même abetaki na leo abetaki na akotaki s'il vous plaît parce que na kataki na match ya na comme ça on a souka te en tout cas énervé nga mais motion son ngata comme 2-3 mbokana kotaki OK 3-0 déjà monté cardiaque bando simanga na biti na kufa na tiki nanga na kola la pongi et batebele bato ba choc na match tango ni to ko sepilata mokolo moko na kati ya mbuko na ibisaki yo monsieur na lobi ndenge totikali awa eloko zoko réunir biso nyonso tika football to na ba conflit na ba parti politique to na conflit na ba rébellion to na conflit na ba église to tika na parti politique la mort football les autres décident to ça la bonne très bien to ko kende zo coupe du monde mokolo nini ezali mawa pe passe aiza so katani to c'est la scochana chan kachana babanika ba shabat ba to na babanika ya tout cela mais na lobaki ete bazwa kabongo Kabongo, c'est un bon entraîneur ou bien c'est ministre de sport. OK. Hein? Et en même temps, à ça coule par correspondance. Il y a entraîneur. Hein, batoko ba Kabongo. Tala ancien joueur il y a Sénégal. Ba gagné bango un but. Baby c'est bango vanda ancien joueur international toké ba ina coupe. Ba ina victoire, il y a 4. Cameroun même chose. Mais au banc yom ya ba ko beta wat boye ba ki ancien entraîneur ya tel joueur ya Lyon Indotable azongi na sengo pourquoi biso tozo compter na ba libengete na ba Kabongo te batinda bango ba cour parce que bo sambol oye polu oye ko namboka ye polu ba joueur ye polu alors moi ya kolobeza très bien alors ezama wa voilà très bien nous allons enchaîner na ba sujet mususwa c'est le fait entre Yona, prophète des nations, Denis Les. Donc, message où on a entouré comme il y a CPL. C'est le fait. Non, c'est le fait Zali. C'est le fait Zali. Et bon ici. C'est le fait. Et l'on est justice, l'on est c'est le fait Zali parce que. Il y a des provocateurs, provocateurs. Est-ce que mon problème on a na kati Ukraine. Babi on y a côté mambango. On y a côté à bloquer. Donc c'est le fait. Donc on a la zone rouge. On a traversé la zone rouge. Voilà la zone rouge. Rouge. Moko katsa. Pour le moment c'est le fait mais tout ça qui m'a camboyo bananza basalaka na Matthieu 18 verset 15 à 20. To bengana ki to solaki. Et puis déjà bobengani tosololaki parce que tozo bunda biso tu eloko moko ozomona et moi comme ça fait pas eloko tozo bunda biso tu eloko moko ba ko soana bolé ba ko bebana pour rien effectivement c'est bon parce que koto ba traiter ki yozo luka pembongo isope ya majabu koto kuna balobi yazo luka mbongo ya Moïse koto yo c'est bazwa ki ngai na zimbongo ya majabu te monsieur c'est que je te dis la vérité azo bunda nde pozo mbongo ya majabu non na ba na docteur Jadi les têtes c'est un homme à féliciter azali papa et motema malam et puis ngai moko na sali investigation na ngai azali médecin docteur ezali te ki na kena nini ya ba médecin na kuti azali médecin ateka ba rien na biloko nyonso te mende za motema malam bato tozolika na vie bango wana margi ya mona na kata mais c'est aider les autres oyebi ba forage mingi ba kota masina yemo tasali yango ba miri mingi bukoni tasali yango yo ebi yango te to yeba ngote parce que il y a pour na ba côté ba yembaka ya bossa na média pour na to propulser non to vulgariser quand même information oui c'est ça neto zolo baboy ayebi Michael Kamba je me so mona bengio mais au moment na été parce que azali lokola don de Dieu nzamba pesi kati na biso ba misien bela sungi bangu ba mituka ba église ya tongi tout cela mais amona na kabuta tango na zolo baboy na mona na kate mais tango na moni misala malamu. Nakamati Apocalypse 14 verset 13. C'est un homme, un monsieur très intellectuel.
parce que lobby to éviter, il peut aider aussi la République démocratique du Congo parce que les Congolais de père et de mère peut me salaner ce comme on a. On est dans la même gambote. Ma diable na mona été. OK. Ma diable na yebi été na mona été. Azana qui ça benanga. Atako benga ya pamba benga été. Mais t'as la lutte na bunire pour ma diable. Dans la lutte, on a côté Bambiye, to côté conflit, Marcelo, to côté conflit, na Vaseline, to côté partout. Mais même appel, il n'y a pas ma monsieur. Papa, tout a reconnaissance dans la vie. Mais je continue toujours, il y a qu'à défendre parce que Valero Nzambi et quoi, il y a technique liboso. Ce qui même a bien gâté Nzambi, a bien gâté à Futanga. Voilà, tout cela dans nos réconciliations, il y a prophète des nations, Denis Les. Na minute on peut conclure que vous avez un bon terme. Non, tu as un bon terme. C'est le fait. Voilà. Tu as déjà zone rouge. Zone rouge, oui. Donc, on a dépassé borne. Très bien. Voilà. Na makambo ekomeli bazoko selaye ba photo montée tout le monde ba vidéo etamboli ceci c'est là il peut aller en mais yo ba ko selaye mais ngai batinenge loko moko awa 21 plus 21 prophète John Ngefa bakangi na mbeto. Mais comment les Congolais bana moté mabebo? Bakangi pe na mbeto. Mais bezali awa na ko la sabino. Ba prophète Ngefa batandi na mbeto 21 sans vidéo, sans quoi, ba tcheka photo na nga, veste na la tango ya kala. Ba tche yango na laksi moi c'est na bitala. Mais bama mongo comme zo bino. Mais moi je n'arrive pas. Bozo ko gérer. Papa ngai ko gérer te na bima kamwa tanga la vierge. Na sara biloko wana te. La vierge penza mais na bota mais vierge na aju ayo na bota mais na vierge ni na kota na makambo na ba set tap te na yebi yango te za vierge na set tap na yebi yango te et puis ngai na yebi ko sa bolingo te na yebi bolingo pena bolingo na yebi te ba pasteur basala makasi ba pasteur mais ngai na doit chance wana te ngai na biso na yebi te bijou ya pamba kutu boye ba ola sanga na mukolo mais na zo biso solo dans fragile na biloko parce que na yango te c'est comme na la mbeto ngi voilà le problème na moni bon tu appelles vidéo ezate batika bakati ngai boye na veste et ça c'est surtout dit comment Exode 20 verset 7 tu ne porteras pas de faux témoignages avec le pauvre prochain batimba mosa ina zambité somme message 5 verset 15 ne touche pas mais mais bato wana ba ko conséquence sérieux soki nga na sali yango na senga pardon facilement pour na sa réconciliation na batute mais na nzambe pe na zamoto mais rien. Les caméras, malgré tout, c'est le fait, n'a pas de caméra. Tant que l'autre est bimi, on a dû signer à Bolingo. La caméra dit proverbe 10, verset 12. La haine excite les querelles, l'amour couvre toutes les fautes. Na bengi, président. Ni les sous dans un monde. De benga qui. Na bengi, ngai, ya benga te, mais ngai na bengi. Parce que, tous les bateaux, tous les bunda valeur, moi, encore. Malgré ma divergence, c'est un moto na moto. Mais oyo photo ya boye bimi boye ndenge nini ngai mona sala examen tout na be marque ba poilo ba tie belé ezali photo autocollant ba bambi yango mais ce n'est pas makambo asali ezali lokuta mais ba yeba Denis Lesse c'est un père de la famille Denis Lesse azali chef de confession religieuse malgré makambo na zo sala et Denis Lesse na mwasi ba kilo bazali sa réputation moi je n'ai pas aimé ça. Très bien. Ok. Na aimé en même na digital j'ai parlé de ça. Na pas na lingi en côté et c'est pas singaité. Motako ko koya. Romains 3:10 personnes agissent devant Dieu mais boité. Ce qui a sali na ko condamné na Ephésiens 5:11 mais na ko juger na Romains 14 verset 18. Le 4 était parce que nous avons péché biso. Donc Ezali mawape passe montage. Ezali montage, ce n'est pas lui hier, bah Dieu l'ongina. À quel moment yozo mona ngoza montage tango makambo akoti bambi na makambo nde ba kumisa biloko wana. Ah OK. Tango akoti makambo bambi na boyo nde ba kumisa makambo wana. OK. Ozomona mais un montage parce qu'il était marque ya suki wana. Na mona yana ngaba déjà mona omona omona na single alobi na mona mutu na ngai na yebi très bien mais ce n'est pas yango ezali mabe pe pas semenki alors surtout comme motakalisation kola au sala nini so voilà ça motakalisation ba toi tu pas médecin nango ezali super gravité ozoka lukamba ba ça gravité ba ça médecin nango ozoma lo grave nde ba médecin nango mais batika mabe neti kamba nanga
Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata putu ba avion pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pogo bika ko ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bika te na le salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki kanginga na zolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi bablo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzambe Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Papa Moïse. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où on contrat, où nous sommes là, après quelques temps. Kakaboé, Kolo compagnie Yini ou Kab, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventurer. Aza vraiment Moussa Lienzambi. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso, Nzambe a Fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baïbisanga et Koyokate. Là, deux rendez-vous dans l'hôpital de Ménénen. Baïbisanga et Koyokate. Moi, je ne peux pas faire l'opération pesate. En tout cas, la validité de l'eau n'a pas été dans l'eau dans la bouche. Moi, je n'ai comment on a nani. Eh, moi, je n'ai liboso. Comment on a nani? Marcel. nakangika lito oyo yokaka nazokona oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki nzambe ya ngai oh badapusi mutu telefone mosika prophète my god nazozela bino nyonso tu na moto otalaki yango balaksini na ye wana c'est ça oyo jouer ebimi déjà ebimi na ebi 7 place soko moni njobi ya junior nga na moni mais pourquoi ça ah bon hein pourquoi ça après mission na kolakisa no pona nini boye eza pena ye to bon na moni kaka ye mais fumangani wa munene na moni yete na ebita to ba coller fumangani ko coller na ebite mais pourquoi ça habiti di wana pour les ana fumangani fumangani pena kwa misili ya Mike mais là je ne suis pas au courant mais au courant na kolakisa yo Simon na kolakisa na bitala yo mais ezali malamu te bino ba média il faut condamner ba acte comme bongo ndenge nini to so yebate lelo c'est stop comme le roi mayo to melaka na mayo to melaka siko mabina oyebi siko convenir nango ezanini siko basi mingi ba kotula OK pourquoi mibali akolinga akopérer na moto ebi bien te bakotula ouais bakotula omoni ba totali motakalisation tomoni procondo conséquence yango ekozala yango bato bakosebendana bakolinga suta yo même tozala molili tato na ebite te bazofilmer ngai ezali désavantage ezali malamu te ezali malamu te kana na musicien ba joueur ba pasteur ba homme politique tomoni bango ndenge na ndenge ya ça fait quoi ça fait quoi et là que ça c'est bato ba sa repentance bakene na Joël chapitre 2 verset 12 o bazo sala bazo ko timula mabulu na bango moko ezali malamu atambala moko te yango moi dene sabimaki ye moko abandi koloba ngai pe na lobby maketo na cesser le fait botika biloko wana eza yete ba monter yango commenter OK très bien na yambaki yo awa
olobaki eloko moko bato ba croyaki na ote mais lelo les gens par exemple ko pesa yo les gens ont commencé à revenir na raison on a olobaki awake Zawadi azana zeme yo mutu bimisaki on a plateau olobaki ke Zawadi azana zeme olobaki yango awa olobaki Zawadi azana zeme oui etambola ibna mon kilimo bi wana bemina noté oui wana oui avance oui 3 semaines oui abi Zawadi azana zeme nazo informer ngani na formaki yo je te forme lelo oyo ke Zawadi azana zeme ya Mike Kalambai lelo na belili zani Zawadi azoya Zawadi yemo pe a confirmer yango a confirmer que aza na zeme okoki koloba nini mais à cause de ça, je parce que Zawadi. Mais déjà yemo kozo mo ate contradiction zali basali na sima basali break na nzela sima zeme ekota na nzela analite oh nazo expliquer yo Mike Lukamba moto ayebaka nyonso te oyebi nyonso ya Nzambe Lukamba mayelo Nzambe apesi yo ya kopanza sango kote ya ba break ba double sim yo yebi yango te tika biso to expliquer bino oyo expliquer biso soki zeme ekota na position anal problème ezali na ko expliquer boye Mundele azwanda konaye asala 12 personnels ye na mwasi na ye. Pourquoi ça 12 personnels ye na mwasi na ye abanga kete bana mususu ba kota zemi oyo ya yete. Je t'explique ceci. Damanda ko ya ba tuebele. Douche moko bana mibayi bana mwasi bazali. Masturbation et les caca na toilette grave. Ezala basi ezala mibayi. Olandinga tango basali masturbation mboto wana etikali abi yango bateta mwasi ayei me bamami ete aye na mai kosukola akosukola na sous-vêtement te akolongwa caleçon akotika la vide tango azobwaka mai boye soki mai ekoyi batetara tango ezongelaka biso soki tetara moko atouche tawa amati akote kpa esi mukolo zemi wana ezali masturbateur wana ezali mobali na ndako te mais asala ekobo te yango bana wana soko moni bango bana teti mitu musongo ozomona bana koto ya nsima mosongo teti ezali bana ya papa na te azwi yango na douche sade kuwana expliquer yo bana mingi tozalaka na bango awa il faut faire beaucoup d'attention surtout ça nini na den mingi bakokufa parce que bapapa na bango wana te mais asala ekobo te kaka na kati ya douche hein tout na ba gynécologue ba ko biselo ko na zo bisai voilà ba zo landa biso pe ba gynécologue alors yami balé Zawadi tangwa ye awa bazaki no hotel alobi ayebi mobali mususu na Kinshasa te okoy ba msak c'était yena mobali na ye pasteur ba na séparation de corps ba ko vanda le pango ndako moko mais moto oyebi na poto ni zalaka moto na makambo na ye mobali oyebi makina awa ezaki Mike Kalambai. Et puis Mike Kalambai boye bango yo kana bisayo. Il a confié encore 3 fois. Mike abimanye mbala mokote na 3 fois wana. Monsieur fumangana munene beta kina. Nanzela sima we. Abeta na fumangana munene ayiko sukisa na fumangana ya muke. Oyo abana ko déclarer patient oyo ezokaki makila oyo evangeline. Ça dit quoi? Moi si wana Zawadi akidina date na ye ovulation. Dans la date d'ovulation, moindre pépin et s'il yo kana expliquer la comme ça. Yo kana bisayo. Au moins soki moto. À moi ça la date ya ovulation. Soki o se masturber. Aujourd'hui kaka ba semence na ba aujourd'hui ba sperme na et quoi na maboko. So côté sebo. Et s'il y a injecté. Parce que ba tétard ba zali awo. Tétard zali ba tubana. Ba za déjà na songa musapina soko pénétrer bo et s'il est tikaleke. Il y a plusieurs façon au basalaka ozokomona alors tango ya beti na fumangani ya sima soki a éjaculé automatiquement batetare bakotambola soki batambola parce que fumangana muna na fumangana muke ekangama boy chwa ekoti esili sente chwa esili soki detetare bakoti mapasa soki tetare muka koti c'est fini ba mususu wana ba kota le soute azumon alors tant malgré na période donna effectivement Zawadi akoma kinaze tetare le mwana fumangana muke et kota na fumangana munene parce que zayon sont zela moko ka pembe ni wana alors maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire donc toloba que selon prophète Ngefa nanzela ya sima
Et il peut opérer moi si mais tétard baza belé baza belé na kati wana baza belé ezakalo ko moko te papa tango spécialiste ba otala biso parce que c'est ba otala ngo ba ko bengo ba ko biso prophète dit la vérité tango le biso za weda na zemi na biso na ona oti ba tu ba kuraki yango te ote mote ba biso na nia ko mata motema mabe na ye non motema mabe te tozolo ba vérité po biloko ekwela biso misoso simate to milengi na lango tango ekwei awo baza belé bazo lukasika pas encourager à côté ici. To bazemi ya zawadi ekotaki nde na sima. Ekotaki na sima bateta rekoyaki awa. Tango ekoyaki awa ekoti na fumangania munene. Ekoti directement. Ezoko motawo suka mwasa sukola boy. Maya zo beta mas te batela zara. Okotala yango te soki ekoyi pa. Soki ko beta na lokolo pa. Bateta ba mati. Ba komata ekoyi na lokolo ko matati akoti esili. Mwasa na sainte mais zemi mais yole la kana mbeto moko zemi wana za yote auti yango na kikoso. Bon, si c'est vrai, si c'est vrai, parce que c'est vrai, moi ça doit confirmer. Moi c'est déjà confirmé. Alors depuis personne na Zemi il y a Mike. Oui. Alors na ebi libala ngwena mobile ndenge zate. Moi ça doit ba ke Zemi ya moto mususu. Mais moral mobile zanini. Famille mobile zanini. Famille à moi c'est zanini. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe au juste message. Est-ce que ça j'ai à moi cité ndenge. Tu comprendre qu'est-ce qui se passe au juste et puis ana courage à ya Zemi. Azana ba bokilo na ye. Moi si à Marc non, Azali fille de diable. Les enfants de diable bazarana courage ndenge wa. Parce que les enfants fils de Dieu, fille de Dieu, elle ne pourrait jamais dire les tests à la liberté. Tu fois la nation, tu fois la population. Est-ce que Mike Azawana il y a maman ya mali la mela kanga mwanso na kotia Mike kotia ba glace na matama na mutema parce que zozika. Quel sango ya Mike baby na Mike na yebite hein na yebite à cause de sa réputation comme colonine et puis zawada zaka kanaye azotika yete les épreuves des épreuves pour les azoya pour funda ngo ebi yango azoya nini ayeko funda Mike ya basala badeni. Ayo funda wapi na justice. La justice congolaise ba benda basala ba examen ba benda na aden. Ba eba vérité. Zawada yeko porter plainte to loba. Zawada na zemi na ba na émission. Oloba kyangwa oui. Yo tia kitembi. Ate tingabi azana zemi. Na yeko zo misoke zawada zo koma awa pa na porter plainte ba ko sa examen na clinique de Ngaliema ba ko sa na examen na clinique universitaire. Mais ba porter plainte de na moment mo mobala boy mona est-ce que ko porter plainte ils ont na base ya nini déjà zawadi plainte na yeza pona nini plainte zawadi na mobali na ye ba se séparer te ba na libala oyo ba commettre yango ezali Galate 5 verset 19 adultère eza puni par Dieu puni par état congolais très bien oui puni pe na état oyo azana ngokuna na Canada ozoko mona parce que baboyanité baza tuna libala basali divorce te hein to bala penien na parce que Mike azwa justice 4 alors soki ye azuize maboti lokwa libala ekufite mwana Mike te mwana mobali naye mwana ya pasteur wana c'est pas mwana Mike malgré mbota ya Mike alors quelle confusion ezote ya bisoni écoutez ya bana na Nzambe nini on donne ce qu'on a et kolaksa nini yango moni Timothée titre 1 6 à 7 un homme de Dieu doit être modèle modéré simple irréprochable possible ma biblia otia liboso na bato maintenant ata nzemba ngo banje bazoyemba ata zotia na l'église mota croire na hote qui fanatisme Jacques chapitre 2 verset 9 oyo bakozika na bato na bango na kati na moto c'est flou ba telle histoire ça na Congo moi ça doit courage atyenga semi abeti ngai Poutine banga belle certes azobanga ba certes mais belle certes banga ba pasteur na été oui ba pasteur akobanga ba prophète na été akobanga même famille na ye propre akobanga bango mais qu'est-ce qui se passe au juste Lukam et le connaissons les Congo pili toli ali kamoni les autres les Congo papa et quel courage yango tu vois hein ba Mike ba lokelo nganzambe ya solo ekobo ekomi elengi pona ba pasteur pona nini te ba puberté mikolo babi ekomi sukali elengi kana bisa mo bino ba pasteur dengo zawa déjà tama bakara bien mo chunga bien mo ba coiffe bien mo mi bazo linga bino pamba parce que ba pasteur na tango biso ba Mike basi ba no linga biso te ozomona bazali kolinga biso te pasteur kolia bible mais skolo wana ozoka parce que biso to sango sa Nzambe na ba critique
On va toucher, famille, on va lire la Bible, on va la boy, on va comprendre. Alors, tout ça, l'ambiance, tout le monde a sa ambiance, na vierge, na sala ambiance, na ibi bolingote. Mais vous trouvez mégaté, hein? Et na ibi bolingote, na méganeni, na ibi bolingote. Oh, na communication na ibi bolingote, na ibi bolingote. Ne ma moninga. Bon, bana basate. Te bana kaka ndenga sodati. Ndenga soda, wotu na mama ndenga soda. Na ibi bolingote papa kaka ndenga soda. Ozomona bana bakota na chance na bango na nzambe asala. Demande à ma femme comme c'est la vérité. C'est ça hypocrisie. Non, na lobby hypocrisie, je jure devant Dieu. Ngana lobaka bosembu, na ibi bolingote. Na yoka muta c'est ça bolingote. Tu ninga bana, oui na bota bana, bana bakota na ndenga soda. Mais na muta bena ngama ndefu boye chéri na sima na ibi yangote. Yango moni tango siko azu bala. Siko SPF surtout qui bala ti ba forme. Mo ba forme za kate, pas ça ko ta forme wapi. Papa bala ti ba forme ba jime ba nini allez puis ba ngo puberté à mokolo. Yango moni comme les so ba sai na. Yo mona ba viete ba so ikaka ba. So ici la kala ba je ne bima. Au mona ngo te puberté à mokolo. Ils ont pas puberté. Ça que je te dis, c'est la vérité. Bah soy. Puberté à mokolo. Alors eloko yango bayoki yango elengi ya kosakana te et puis bango moko bazopekisa impudicité na kati ya mokanda na 2 Pierre chapitre 2 verset 14 11 à 14 bazopekisa yango mais les autres komi wa mais c'est Lukamba, je te dis ils allaient soni pema wa passe soki na kito benga prophète ne bato bazotala Mouibi, escroc, vaseline, mais son ça. On a vaseline, sur la vaseline, quoi, vaseline, si sur la pharmacie, vaseline, il y a un zambe, bouka va vaseline sur le moussan. Et comme ils sont sur le prophète, t'as pas de Mouibi, escroc, vaseline. On a c'est vrai. On a ça, il est sous. Na mafuta mbila mutu c'est les faits ali ah mafuta mbila il y a des nids topese wa mbote ça ne va pas to comment on va infiltrer Mike na kota ndako 17h pour kolamuka na lobby na 10 na ya musana pour son so qui na cité pasteur azaka eloko munene prophète azaka eloko lokumu mais lelo ce sont les voleurs ce sont les escrocs et ce sont les petits charlatans. Tout le monde a dit Mike Kalamba na église nae zongi bien qui a zongi mobimbate ba présenter à Télémi au yambaki comment hypocrisie. Il fallait Mike a quoi se présenter dans l'église té. Mais il n'est pas comme on dit simplement dit. A kokende liboso pas papa Kelani père de l'église de veille papa Barouti. Baluki ata des anciens. Ata sango mo mokolo ba ko bengai. Ba bondela pona Mike. Parce que la Bible me dit ici Jean 20. Jean 20. Voilà. Jean 20 au temps yango na mokanda na 23 qui dit la parole du Seigneur. Et là ko ya ko sala yango wana. Mais il n'a pas fait ça. Jean 20 verset 23. C'est que vous pardonnez le péché, ils seront pardonnés. Et c'est que vous lirez le péché, il sera retenu. Akoya et pas yabampaka afukami à genoux akamati offrande na ye ya munene ya purification des péchés ata 50 000 on va dire bon on a majabu partout ata combien ayiko pesa bampaka afukami à genoux batie maboko na Jean 20 23 balobi ete tolongoli sumu wana antaki bango les péchés sera pardonné. Lui n'a pas fait ça. À quelle hypocrisie pour après un moment on a mari abandi côté ati à côté il y a une église na ye bor na ye na bor nzambe te mais bor na ye et puis azolela mais Mike yo zolela nini soko yepo za innocent okolela nini soki na za innocent na koloba nzambe non azai victime te monsieur tango moi c'est autant yo lukamba ata saki 3 fois te ako satamba la moko. Je te dis la vérité, moi satanga moto pamba te ata sai 3 fois te ako satamba la moko. Et c'est la réalité. Courage ni azoloba. Atangi mi était pour nani. Atangi Marcelo était pour nani. Aotanga yeka pour nani. Donc les là on les a le kuta. Ezali le kuta, ezali l'arme ya crocodile. Ngando akimi mvula koti na mai. Asalini nyoka kotika la nyoka ta longoni posa ko changer te. Batika ba hypocrisie wana. Il faut pas être Proverbe 15 verset 3 les yeux de l'Éternel tous les bazota motema na bango. C'est Dieu qui sont les cœurs des hommes et les cœurs des rois. Mike on a zoki c'est tout passé. Et ça dit qu'il y a mon côté. Hein?
azokisi corps de Christ atoboli le Congo, atoboli mopanzi ya Yesu. Hein? Bon, soki aza innocent, sengai pardon pour nani. Soki aza innocent, wa yebelo côté pardon ni na sengeli nini. Hein? Balobi na Proverbe 26 verset 2 comme les rondelles s'envolent, la malédiction ça cause ni sans effet. Alors c'est pardon pour ngai ne balobi na ngai. Na moni c'est ça piangote. Oh ba peut balobi na. Na moni yangote, ezali awa na plus 21. Na plus 21 na 21 nini njobi. Donc ebimite. O luka vidéo ezate. Bazoluka njobi na yo. Baluka njobi na ngai. Eza bato ya mbi. Batambi bazosa biloko na yebi yango. Bakozwa ngai te pe bakoluka yango ezali bango na bato maki na bato mbi. Babimisi yango mais na yebi te monsieur. Kaka yo nde moto déclarer yango te bato tout ba déclarer ba journaliste séance. Soki ba moni yango ba oli yango, roi chocolat. Ba oli roi chocolat parce que le source de bango mutunyos à part yo le baka mutunyos même et pas digital. Alors bah la même chose. Maintenant on est au comme on a lobby boko polo lolo. Ce n'est pas bon. Soki ba ninga musuba kwe biso peto ikampiko poto sauver corps de Christ. Très bien. To ko leka sunzela wana te parce que motuka ngefa soki akwe na biloko wana c'est fini. Nani akolobe soupe? Voilà. Avant la tikayo, to ça au sel mikolo combien déjà bobengani te na zawadi. Bah si vous avez un trop na téléphone. Nga zawadi te. Bobengani trop na téléphone. Yem dozo piso information. Zawadi azali fille de diable parce que eloko osa na Mike. Oui bien monsieur. Ma beza na ba couple belé. Hein? Mais na kata olingo Proverbe 10 verset 12 ma sur yo Canada. Mais publicité zawadi azosala. Ce n'est pas publicité ya Mike. Pour déstabiliser Mike, pour déstabiliser le corps de Christ. Ok. Hein? À déstabiliser le corps de Christ. Même tant qu'on a besoin la pendant dimela Mike. Quand il y a le kamba, Mike a besoin de moi. Quand il y a le kamba, on a besoin. Ah, on a moins mal au changer. Non, parce que nous avons kanzami. Parce que tu continues à avoir une publicité à diable et tout. Hein? Bah Mike est père, ne le lendo. Hein? Bah na bateau à l'obéla bango bientôt bah il côté bateau bah kangama bango bango. Parce que le corps de Christ est touché. Au bengue le lendo na point nini. Olinga lukayo. Ma ko ko benga ngai. Abenga ngate point nini. Parce que moi je défends pour défendre pour Mike Kalamba il faut que benga yo non na benga na ebi dossier te tanga kende na makamona bango ya vaseline nga na ebite makila wana na ebite na tuneska makila penda Poutine wana penda misile ya solo na yo kate na défendre loko na ebite ata avocat osali kama so bisanga vérité ba bomba ka avocat likambote vie na ibaki na escroquerie qui na sala ki boye mo ebi ne ba sabatique ne pour Alexandre so il me dit la vérité mais je peux non parce que code de Christ au moins Eliane pardon pour moi Eliane oui Satan o ya mwana mwasi o na monate pas autres kate donc Eliane c'est mieux au moins Eliane papa au moins Eliane pardon au moins Eliane hein mais Eliane alors bambi a tie zemi malgré tout cela mais o ya zemi ya mwana c'est o benga gravissime hein même na justice Mike akobimate akolekate même na bonzambe akolekate akobimate ce que soit dans le cobo à terme tu peux savoir verser zalia tu préparer dans nzambe tete olimusi likam mais comme sur moi na yekobo hein azusu mwana mais moi si abato na libala papa to lobanini hein tu soki na musala nzambe wapi Mike lukam tu suka wapi nazolela ah papa dit na bala kufa ndenge nini ah Vernon tata Vernon avenir ezandenge nini ozomona avenir ezali il y a une église lelo. On a échoué dans notre émission. Tant on a pas eu des camarades pas dans la émission. On a pas eu 80% tous en échec. On a pas eu une émission d'ailleurs. Hein? Un prophète solo, Esaïe 55 verset 11. Malobane ko kisama. Avenir l'église ezali kaka boba ko yikampiko. Église ezali bouger. Na poto basi ba osambe soute, bibali ba osambe soute. Hein? Parce que kimi mokili na église comme plus mokili hein moi si à monta on demande na passer ba sur la prophète ba professeur lokuta ba bimie belé tout cela ba Joël makiona ye na Joël pas en makiona ya somo ya suka
oya somo oya suka nga na monate moto ko tumula makambo ndeza Joël alors que biso déjà na badenile c'est déjà to beta mama ki ona to bimisa ngo to dévoiler ba sacré que ya nga mselo kwa sika na ibsa Joël Éclair chapitre 1 verset 10 eloko asika zate do to ça là déjà mais ça basala yango déjà ba maki ona minene bazwa bilongo pe balare fort na bato lokuta otolobi était père de mensonge chez le diable mais atika azali jeune alukanzambe ya bosolo conseil na pesi yango wana oyebi Galate 6:7 on ne se moque pas avec Dieu ce que l'homme a semé il mentionnera Romains 6:23 le salaire du péché c'est la mort wana zo lukaliwa hein moto yemo mo tetela ko finga batetela et ce monde avait nous égaré dans on a Deutéronome 28 verset 28 esprit également yo moko mo tetela mais comme ko finga batetela ba sangani ba funda ya sangi bango pardon ozomo ke mutu ezate hein évangélité pour connaître bosimbi ba chose interdite bosimbi makambo ya saleté o nzambe yosunga na mote mais lukamba soki ngana bondeli pona yo bikita problème nanga ça problème ya nzambe o yanga likamoni hein ngana reposer kaka maboko na so service o simité c'est Dieu lui-même qui connaît papa Roma zo kufa ba grand pasteur du monde bazo daye keyo ça dit quoi Jean 12 verset 43 ils aiment la gloire du monde que la gloire de Dieu c'est ça que moi j'étais. Très bien, nous sommes arrivés à la fin, hein. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cet entretien. Message à Souka, Nazawa Daotalayo, au Lelo et moi confirmé Kazana Zemi, côté silence radio de Mike Kalambaye, et puis donc nous tous avons tout ça là pour que tous soient vraie version de Balobaka. Biso tous médias, église au milieu du village, tous qui voient Enani Zawadi, tous Karazawadi, puis tous Okaye. Mais connaissons, jusqu'à présent, non tous version vraiment te ya Mike Kalambaye. Parce que ce qui Mike a lobby car que non, on a tika la kobimana était moi te que à quoi c'est déjà. À quoi c'est. Ce qui Mike a lobby que non, vaseline kutu banana botama na kuna simba yango te. Moi te que pardon? Spécialiste. Spécialiste na matière. Et là on se passe au moins ngo. Ba comédien bozola ndanga. Pour l'honneur du Seigneur, ngana sauva Koutino Felan dans la prison Makala. Koutino était malade dans la Gotala. Et ta présence à Kabila vie a zoko sa maladie. On m'a envoyé moi-même par Kabila avec Pasteur Fiston. Na kei na kati ya prison centrale ya Makala. J'ai trouvé Koutino quoi linga quitté dans la carte internationale na Kokota j'ai prié avec Koutino na ebisi Koutino la vie ou la mort est devant toi etika de Nzambe asala ozana complicité moko makasi na bimi na ke na canal kin on m'a appelé olingi ba personne j'ai pleuré Kabila ma vie na bimisa Koutino na prison. Il m'a appelé à 2h du matin. Moi, c'est un témoin. Qu'est-ce que tu viens de faire? Qui t'a appelé à 2h du matin? Kabila? Tu es la femme, tu es mon gars, la frère de Jean-Pierre Bemba. Nous savons ce que tu fais. Non, je suis pas frère de Jean-Pierre Bemba. Tous les Congolais sont mes frères. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Là, na moto kate, na otama na moto, ils ont filmé, na bi libéré Koutino. Na zongi deuxième fois nga. Koutino a zonga ngasi kazali. Est-ce que atanga ta komona? Attends, remerciement à Denis Lesseoyo. Denis Lesseoyo a sali libération à Koutino. Denis Lesseoyo. Attends, comment Denis Lesseoyo? Il y a un moment où Koutino a dit qu'il est en prison. Il est en prison, il est en prison. Et le président Tingabi Loban a dit qu'il ne faut pas faire la politique. Il y a eu ce message. Koutino a dit que si on a dit mbongo, Kabila a dit mbongo, il a mis tout le monde. Ozalaki nani pas Kabila? Nani? Ozalaki non, il me suit dans la télévision quand il va suivre les bouées. Donc ça il va éducateur de Man City. Quand il est à la télévision, non, dans le sens qu'il t'appelle à 2h du matin, président de la République à Bengayo à 2h du matin. Mais à Gobenga, vous allez na relation. Non, na relation na yete. Motaki na relation avec Denis Less. Ouais, mais quand là yé, réunion, mais Denis c'est mutu nanga iti. Azaye mutu nanga iti. Ouais, hôtel ngonga yonso. Mais tant que on a quelqu'un qui a Koutino, ngale na fungola Kabila na bi Koutino soki akufi na prison ko kweya. Bimisa Koutino. Alors tant que on a quelqu'un comme grave, il m'a appelé ba numéro to tikaka abi que ndako ebisa bima. Azo bimisa tout cela. Aki pe na bimisa Koutino na prison ya na poto.
na mama Emi na batanga kata kombo na ngana delile se mokolo moko te. Ça dit quoi toi na mission na kati ya Congo. Et loko na koloba na mama Zawadi pesanga ba photo wana, ba photo ba ebimi lisusu na mto so de jotali yango. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, Roger Route Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. À l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire. Dans le corps de votre magazine, l'Office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC, communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Pesabiso, réalisateur, Berlive Ngamete, il y a des biso, tala ba photo et bimi, il y a Tumba tala bande ko nga bato bazolo bango tala nanu mutoyo et puis Mike a profité qui n'est parce que azali pena mulaso ya l'état o bakata nzoloko tala vai na bidon mulaso ya l'état oyo bakata nzoloko baleki même boy bazalaka na paka juma na mopono oyo pena na professeur na bango pena ya egi tala no mwasi ye moko avandi alongoli kaleso pembe balata kaleso pembe po etiraka bato sikoyo la sabato fumangani naye. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mike muto okota na nzoto oyo oju milimo oyo leki na ngai oso meme milimo oyo soko moni mwasi nzolo mosongo kwa sango akili communion, c'est très dangereux. Oya boy papa ata so ita wala benga prophète mbango na okima na osoda na etage yote pona ana kokufa babi assez du centre na kokufa Mike na fo benga police ko bimisa ngai po Marco bandeko botala binomo Mike ebela basi bozala kina yango okwene loko abondengeni et puis c'est une femme mariée yango ya ndenge nini mais c'est joie alors ils allaient somo namawa batindela yango OK okotindela yango na sa émission ibotala. Et puis, voilà. Bon problème, c'est que éviter. Mais bon, tu éviter, mais qu'est-ce qu'il y a, Mike? Mais nous avons des montages. Non, montage n'est ni ça. On a eu tant de photos de lui, ça va qui montage. Oh, Zawadi mobile. Ils ont montage té. Montage. Ils ont Zawadi. Zawadi est mobile. Un sous-vêtement à pembe. Et puis, il y a bien un hôtel, c'est un mot pour un spécialiste en matière. OK. OK. T'as la nègre tengi un mot pour un spécialiste en matière. Ezali mawa mingi mutu ya nzambe kokona biloko ndengo otuna kisa d'esprit. OK. Bonganga na nzambe bonganga nzambe asalite. Alors ezali apocalypse 3 liboso nasimate Zawadi yokanza bimima liboso simate nasimate. Oh oje so ipoli na sa moni yango oje so ipoli evangeline de nasimate yo bil bande ko na yo kapna bana na satan yo kazembo wana na yo kayango liboso nasimate pardon bana nzai banzembo boyo kayango te là il faut ko séduire ne ko penga swabini satan a koti yo kanzembo
Keba kotia mafuta mbila una pamba keba. Pardon. Voilà. On a coupé la vérité. Voilà. Moi là qui n'engoyo. Voilà. Papa Azan Mossodir. T'as toi tu capé au taquiner mingi parce que du moninga au 50 il faut prier beaucoup pour Mac. OK. Parce que biloko yezo bimaka ko bimaboye akoyi moto ko ya na AVC et puis faire arrêt cardiaque et pour biloko. OK. Il faut que doser mon cœur parce que maintenant on va taquer Zawadi. OK. On va taquer Zawadi. Voilà. Au tinanga photo wana non? Voilà non que 50 émissions sur je l'attaque pour atika biloko wana ezali malamu te. OK. Messieurs les journalistes, ezali ko affaibli corps de crise. Et pourtant, Abimisi Nzembo n'est pas falité, et pas Wérate, Abimisi Nzembo n'est pas corps de crise. Est-ce que pas corps de crise, c'est un bindo? Non, non, je pense pas. Je pense pas. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci encore une fois, prophète Ngefa. Remerciement na yo. Exactement toi. Yoshi amba moto. Yoshi ko na moto Yoshi papa mba mwana nga atikila nga mbongo te atikila nga forme. Babilo ko taper na église. Mais Yesu est mon gros forme. Yo bi angote. Oui mais la messe la ta ngo. Siko bi la bisika puberté mikolo po adi. Diboso va passer on la tande. Puberté on peut angote. On est kanza kule lo ko mina ba forme. Très bien. Voilà, remerciement. Vrai. Non, on appelle si mot toujours la plus belle. Tout la belle femme du monde. Nazo kende kuna ma mère wa l'équipe science wa kitoko. La pese so mbote na papa Ngefa Barthélemy na kati na Genève et papi Ngefa au professeur de Sape surtout prophète mo jeune azali na Italie ige Mosakoli azapina mwana tout ça mafuta nzambia pambola yo na pesi ba nyonso bazolanda biso surtout émission na yo eza émission makasi bienvenue balonga na kati ya masen nzambia pambola edi na Paris mayele nzambia pambola yo Ser Babi Kabala nzambi apambola yo na pesi na Nina lokolo kri wana ndengai na kati on verse mami bomolo bolumbu tula Nina bengai gaisola 6600 votes simbo Nina lengi saka yinde koloma kam te yanani elongo mta ngola ya Laurent comme yanga kri wana za nga na ko pesa na moto to alingi même yo Mike lokamba tula Nina gaiso Nina mais ezo ma ingratitude oleba mbongo ya Laurent belé un franc ya Laurent Sokoko te je jure devant Dieu atamba la moko te na zwa mbongo ata un franc te ela ko ngai na botoli yango na zwi yango na ko pesa na moto nyonso na lingi ozomona na ko pesa même na docteur Jeff Jadi le teta ye wana pe e ma benga tata gaisola parce que tata motema malamu na lia mbonga motema jabu na lia na un franc te 0,5 e bongo ye mbonga Moïse Katumbi te Moïse mbie ata 0 franc Mike 0 franc oh laisse un Pasteur Maxelo alors Marcelo songi na pesa ngombo songi na ndefu apembe songi ya pesa ngombo na lia mbonga mutu te le na zali oh tie awa plateau yango eko démentir yango OK na kufa la vérité na défendre ba valeur biloko ya malamu mais na ville okamba il faut battre la reconnaissance OK reconnaissance de loko ya malamu pour Bible biso na Matthieu 10 verset 40 à 41 o apeso ta maya mali la pamba il faut kumisa nzambe très bien na lia ya ngote na loko ya mututé voilà mais aux au courant qu'il y a Laurent Sokoko azo postulé comme président oui na eza kuna na ngote na yebi pete mais boloba il soutenir hier nga na yebi te na yebi eloko te et puis to comme na peine élection te to comme peine propagande élection comme na te to yebi na noté mais ko postuler la ville à Kinshasa il faut ça notre populaire 26 provinces na yebi ça bango eloko moko na lobi omoni Kabila même to luba ko ya zwaka te ya sali boete attention mutasaka propagande ezali Mama Olive place Mama Olive akoma aucun politicien akoma Basankusu Bwende Ngongi Yoko Bongandanga Lisala politicien présidentiel à comité et la République démocratique du Congo ils à Kinshasa et là on va te et puis Motabi maka président mingi na est
On va populaire. Et on finit tout ce qui bon. Yo, so qui ça mbandaka. To boende. To qui sangane ozwate. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin. En 2023, tu as président Sika ou bien le même président Papa, au début, dans 4 Afrique, je suis devant Dieu. Ils allaient opposants à Bima. En Afrique, la démocratie n'est pas dans les pays africains. C'est la dictature intellectuelle. Pourquoi dans le lobby boy? Président a organisé l'élection. Il y a mon candidat. Sénat, il y a Sénat, non, Sénat, ils ont contrôlé. Parlement, ils ont contrôlé. Sénat, il y a il y a contrôle, il y a Cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle, il y a Cour et tribunal, il y a gouverneur, il y a même les chefs il y a ok, c'est difficile pour que l'on ait pouvoir. Il faut ça demander parce que ça, il faut dire la vérité. Hein? Même maman dit Faché va vous caler. Même Moïse Faché va vous caler. Ben Faché va vous ouater. Ah oui, ça bon. Là ça on a des bon, on a des cacabines à l'exception de là. Non, que les meilleurs gagnent. Maintenant, je peux dire quelque chose. Dans la on est toujours souffrir dans quartier sans ces athées. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de quoi. On ne change pas l'équipe qui gagne. Il n'y a rien. Il n'y a rien au Congo. Mais si Koyo, papa, point d'interrogation dans ce qui va. Dans 87 ans, 8 maladies, 9, na vaccin moko, hémorroïde, les zwinga. Dans autres mort. Combien? 80 maladies. 80 maladies. Si on tient un air, on a prison, on a colonne aux yeux du baby. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Je ne peux pas quitter cette émission sans pourtant dire un grand merci à l'équipe technique qui m'a tenu compagnie derrière la prise de vie, derrière la caméra. Il s'appelle Richard Ntessa. Et sans oublier du côté du montage où se trouve Berliv Ngamete, mon amouké, il est belé dans le montage et Beteli, azopesa ba grand frère court, azotang sabango, nenge prophète ngefa tang sabatu na ba vexé. Na Bible awa, il est azotang sabatu na montage kuna, ya ngozo mona vraiment biso na bango différence mais nazo banga mukela Uganda te pour infiltration za makasi yao. Na Uganda? À cause pour Uganda pour akonti pour infiltration ba bombe za wa. Nani Berlin? Berlin confusion mboka ba confusion. Mboka ba confusion. Ah wa blague te. Blague te. Moto tuka congolais. Le petit moko Uganda ba ya wana mayele belé bo abandeli yo bo ngai moluba. Ngai ngombe. Uganda penza. Na Uganda. Uganda pe mi wana. Photo landela nanu masoyi de père de mère pesa ya. De père de mère, il faut de la moto de manga. Mboko pena ya nyamu nyamu. Nyamu papa. Yo mona mundele penza zolo musongo me yalo bi ngai moluba. Ngai muswahili mais zolo musongo penza mboko yo. Pardon. Si tu es bien donc moko lukama photo loba. To commis déjà un accord, il y a payé ACGL. Ça dit quoi? Passeport biométrique et Kobima. Au côté Kenya, Rwanda, Burundi, Afrique du Sud aussi. Afrique du Sud gratuitement. Ça dit quoi? Bisous en Afrique centrale. On n'a pas besoin d'Afrique de l'Est. Afrique de l'Est, même Rwanda et Burundi, pas Bangaba Côte d'Ivoire, mais Mabiso. Même Mabiso. Et ça, c'est une infiltration. Ça dit quoi? On parle comme un passeport biométrique. Même un Rwandais, Ougandais, Tanzanien, avec comme ministre d'État. Oui, oui. C'est très dangereux. C'est vraiment dangereux. Oui. C'est très, très dangereux. Et pourtant, dans la guerre dans l'Est, c'est que le gouvernement, parlement, accord, signé. Est-ce que comme yango botangi peuple ndimi yango? Tozali batu ya pays otobengi yango Afrique centrale. Hein? Quand on parle d'Afrique centrale, on parle de Congo Kinshasa. Congo Brazzaville. Oui. Michael Okamba,
Mike Lokapa. Au Monisigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.